Bonsoir, bande konange sanga mamluba. J'espère que bozali malam skanyustu bozali. Yangonga na tuni, na Congo kuna, n'y a-t-il pas des adultes pour diriger ce pays-là? Kuna mikolo bazate, eh? Mukolo moko aza te na Congo po kamba mboka wana? Oh, moi eza mawa mingi, ezali mawa. Bon, avant toute chose, naza nanga pe surprise te. Je souhaitais que les léopards balingaki ba gagner na Maroc, mais de l'autre côté boyebinga naza nanga mwana ya Zaire, mwana ya papa Mobutu Sese Seko Kukungwendo wazabanga. Mobutu azalaki na kanda, comment il était forcé ya ke a abandonné son beau pays le Zaire ake kokufela na terre étrangère kuna na Maroc. Na ebite, mais je pense vraiment qu'en tout cas azalaki na esengote. Hein? N'habite pourquoi ti lelo bemba Mobutu ezaka kuna na Maroc, il fallait que zonga déjà na terre na ye ancestral kuna na kati ya Congo Zaire. Oyo ezali scandale. Mobutu azali mwana na biso mwana ya mboka, papa na biso papa ya mboka. Et puis azaki na mutema ya kolinga. Bomoni ba koneri nyoso to moni na babinzambi oyo. N'est-ce pas que Wazabanga nous avait averti Chilombo? Comment est-ce que ozo adresser likambu ya babinzambi oyo te? Hein Chilombo? Hein? Yango ngai na tuni na Congo kuna n'y a-t-il pas un adulte à Kambamboka wana? Mukolo azate. Il me semble que le dernier papa que le Congo Zaïre a connu c'était Mobutu. Azalaki papa. Azalaki na litoi na ye sur makambo ezo lekana et ceux qui moi baventure moko linge bandobimo ko botela biso makambo na mboka papa ko telema alobeleli yango. Alobelaka bloka babinzambi oyo. Alobelaka ngote. Alobaka. Désordre na mboka. Ba église oyo. Na yebisa bino bandeko nanga faute peza ya bino soit disant ba chrétien. Batu bopesi ba pasteur ompifo. Na mitu makasi. Ba continue ko exister. C'est ça bino. Bolimisa nazo melatina osala mwa ba régime na ngai na melatina ngai ya moto. Soki botiaki lokolo na bino na se vous avez demandé mieux. Est-ce que le long de l'année se retrouve avec tous ces espèces des aventuriers à ba pasteur oyo? Au juste au Congo là-bas, n'y a-t-il pas un pasteur honnête au Congo? N'y a-t-il pas une église qui prie en esprit et en vérité au Congo? Oh yo, ngana kolo bakutu mawate po, boyebi ngana nanga ba religion te, nasina yeba ki nanga ke, na bino depuis kala. Que ces églises ici, vous voyez, ce ne sont rien d'autre que une autre extension, il y a marque de la bête, il y a antichrist. C'est ça les églises, ils sont au lit avec le gouvernement de ce monde. Tozolanda, na loba na bino, comme bano qui appartient à prince de ce monde, balingaka koka vérité te parce que ezobe sa cop na bango. Baloba na ngai mamam tika makambo na kota tika na makambo na politique. Non? Mais d'où viennent les politiciens? Les politiciens sortent de parmi ce peuple-là. Tant que mitou ya bateza normalité, comment est-ce qu'on peut produire de bons politiciens? Ba politiciens ba utaki na mapata ba kitite, ba botami na ba mama na ba papa congolais. Ba uti na kati ya société wana. Or, la racine des sociétés congolaises, c'est là où même il y a le problème. Boyo kangai bolandangai malamo. Dikambu ya kokamwa. En 1960, quand les Belges, l'indépendant, vous étiez après, donc il y a 15 millions d'habitants. Vers 1965, Bokomaki, 19 millions d'habitants. Tobeta marche en arrière. Na 15 millions d'habitants, 65% étaient analphabètes. Teokani, ça c'est presque 10 millions de population. Bazaraki analphabète. Si ko toke na 65, bozo mo na Spain il y a 5 ans. Botaki les sous bokomi 19, n'est-ce pas? Bobaki 4 millions. From le temps qui lelo bozali just a little over 92 millions de population congolaise. Maintenant, ce que tu as ça un pourcentage population coli na pourcentage boni ko banda na 15 millions. Donc, yango bozo obsédé na mitakala ya batu. Vous êtes un peuple rempli d'impudicité na ki putain na ba cerveau, hein? Boto toza okana, pa bo se triple ndenge bo se triple wana. Parce que occupation musu ezalaka te. Yango elakisami.
Comment population qui comme si grande, mais baza na même défaut, bazalaka nango quand la Belgique leur a accordé l'indépendance. D'ailleurs, écoute ce qui te tanga, que 65%, ce qui te maintenir le pourcentage là, il y a 92 millions, ici je ne vais même pas oser. Il y a qu'à raisonner, ça serait quoi la réponse? Total quoi? Presque 60 millions, c'est ça la réponse. Donc, tu as baboyer. Presque multiplié par 3 la population qui était présente quand Mobutu est devenu président, assuming que est à 100%, toute cette population se tient par 3 égale la population analphabète aujourd'hui, ce qui te maintenir qu'à 65%. Or, dans la logique, analphabétisme dans le Congo est à 65%, et ce pourcentage-là est comme il grow. Parce que qualité même éducation et comment ils sont en faillite, nous avons se dégradé, right? Parce que quand même la condition de vie était un peu plaisante, tu es analphabète, et tant le système tout est chuté, tu es analphabète, tu es comme maintenant à 80%. Mais même à 65%, il y a 92 millions en bateau. Mais ça, c'est un scandale humanitaire. C'est un cauchemar. Yango Congo ezoko ko démarrer te likambo ya Congo eza na ba IQ. Likambo ba congolais ezali na makambo ya ba faculté intellectuelle. C'est base ya population congolaise, c'est là où se trouve le problème. Chilombo. Ulia kotongela peuple oyo nani sorte de cochon na ideno comme na ngwa mikolo ya projet 45 jours po yo na batuno bo yiba biso lisusu mbongo. Po awo yesus na projet na yo. Eza poto mona lisusu procès mususu, n'est-ce pas? Non, parce que liboso il a biso procès à 100 jours. Et produire biso procès automona ki a tribunal ya monsieur je suis innocent na kamere. Nde résultat biso tozwaki. Siko awo ye lisusu na projet mususu 145 jours. Eza poto mona bazuzi lisusu batanda mandalala na batolotolo na balabala lisusu mbalo baketandela ngo wapi. Mbalo yo procès ne kozala wapi. Ezana limité hein. OK. Donc mbalo to kolanda procès en direct na limité lisusu. Nde mambo zo bongisela biso. Bongo zo bongisela biso comme ça malonga. Chilombo. Yo oza champion ya koloba, wana mulimo un peu le ya Barack Obama. Barack Obama parlait bien, mais les substances dans ce qu'il disait, was un peu, il y avait aussi des points d'interrogation. Yo kutoza plus pire. Oya ki kopesa batu ba promesse sao. Batu ba sepeli tozu mwana mboka. Chilombo, tala même les choses simples comme les aventures de ces églises. Oyo ezoko contribuer na ko bebisa lisusu mitu ya ba congolais o déjà zalaka déjà neti te. Ulio tellement loba. Ofandi no nya parce que na souci à peuple wana te. Mobutu parler parce que azaki na souci ya mboka. Po yebaki ke bongo ya batu soke baby moyete. Nya pas d'espoir. Mbisi bandaka ko pola na mutu. Bongo soke zali na ba déficit. Le reste des corps eza na ba déficit. Et imaginez-vous un peuple dans lequel la majorité base un déficit intellectuel reconnu officiellement par l'ONU. Bon, on a un rapport wana, ONU mutu basala ki rapport wana. Donc, qui bourriko nabiso est reconnu officiellement par l'ONU et l'Empire belge. Sikoy, oyebi déjà kozo kamba peuple moko mitu déjà zanetité reconnu par l'ONU, hein, reconnu par l'ONU, hein. Ou le protéger ta ba bongo ngwe zata neti te ba pasteur ba lisusu ko boma lisusu mwandamba ba bongo ngwe tikalaki ba ko koti se lisusu 65% na mituna bango ba koti bango masola ba miracle botika ngai na melati na ngai po makambo e kausaka batu mongongo hein batu déjà bazaki déjà 65% déjà bazaka na molili na bango intellectuel kasi muto azali azangi connaissance aza équivalent à muto aza na kati ya molili muto aza na kati ya molili aza na mama mutu moko sous gouvernance ya Satan le prince de l'ignorance et les ténèbres hein talana déjà batu nano balokama banoko na bango ba belge balokaka bango 65% population congolaise quand la Belgique vous a donné l'indépendance balokamaka parce que moi un homme délivré ne peut pas être aussi ignorant que ça. 65% population en 1960 ba belge ba lokaka bango ba église ba kokosa bato ba yeli bango délivrance mais nombre wana
multiplié. Et c'est multiplié moins. Donc, pasteur oyo, basali coalition, na Satan yemei, na banguna, baya kolona lona ba église lokola ba champignon, pona ba multiplier. Tozalaka na biso na presque 10 millions de population mitu bando sala bien te. 10 millions. Lelo ba komi au-delà de 60 millions d'habitants na kati ya Zaïre, mitu eza na ba point d'interrogation intellectuelle. Ça c'est grave. Chilombo. Makambo yo il fallait ko tala yango wana knowledge is power. Tala ngana koloba vérité hein. État ya congolais ezana un état basote de mouton te. État ya congolais ezana un état ya bara ya batranyo sonozo salate. On doit d'abord restructurer l'intellectuel ya ba congolais. Mburiko atotongeli villa, atotongeli tour de Babel, atotongeli nini. Akobebi sango po azo comprendre valeur nango te. N'est-ce pas que ba maman babandi ko teka biloko likola ba sorte de mouton ango? Parce que azo comprendre na yete ki place sur salama ki po mitukandeleka. Hein papa? Po ani nozo ko gaspiller mbongo leta, mbongo wana obiona ba camarades no bo yibi. Imaginez ceux qui vont investir qui ont pensé pour nous donner un bon système éducatif. Du moins, to sauva tabana na bisoyo, bazali na ti âge ba 5 ans. Pour wanezali, les premières années, penser à formation cerveau à moto. C'est vrai, on peut aller concide que les adultes congolais n'ont plus d'espoir. Ça, je suis d'accord avec vous que du Congolais, toi, à âge à 20 ans matin, on ne peut pas espérer. Cerveau et ses yeux déjà est lent. C'est aussi vrai. Mais on pouvait investir na fondation yabana na biso. Pour à ta génération, yo lelo yo, on ne peut pas espérer grand chose. Moi, tous à la tane que dans 50 ans, il y aura des Congolais normaux bakobima na mboka wana. Mais si ko fondation ngo yango totiki. Okosi kosi biso na ba projet na yo, bana ngo batikali kaka bango na bazokola, po mwana botama kitango yo komi président, lelo comme na 3 ans. Dans 2 ans à école maternelle. Pour apprendre quoi? Lobi a 20 ans, à la komi pe gal ya batoto mona kaoy. 30 ans après, il y a un qui se dans le Parlement. Mboko ezali doomed, Congo eza doomed, eliki ezate pona Congo. Quel cycle vicieux, quel héritage bourrico à perpétuel. Oh, eza makambo mushinduka yi oy. Comment Mboka Mobimba peut s'investir na buzobologie? Oh, eza héritage nini ba Belge batikela kabiso. Oh, eza kindoki. Oh, ils ont kindoki, rien d'autre que kindoki. Parce que le kindoki fonctionne dans la dimension ignorance. Mboka waneza kolokama. Chilombo yeko embrouiller batu. Embrouiller batu wa. Chilombo. Lelo nazana kanda no nazana sengwata mukete parce que rien ne marche au pays. Et puis comme marché parce que comme marché na banane. Talanan mitu ya batu. Bo banture yo miyibi. Soko landel pe bango, baboti na bango bazaki na kati ba 65% wana. Kongwe kambami na bato ba bimelde na 65% to ba Belge batika ka ban alphabet. E bango batu ya 35% bakambaka Congo, bana na bango bakambaka Congo ta. Yo se mona un Congolais intellectuel azo sutukela ki bokonzi wana, un intellectuel a ko travailler entouré na batu wana te parce qu'il ne va rien faire. Un intellectuel a weli saka po ebike eza batouche. Batona baili kotoni sama bumuna bango, eza bande ya ba voleurs qui t'entourent, qui sont aussi là-bas au parlement. Et tout na le bien, pour moi na diakabi ezana kati Congo lokama haute dimension. Tozana sœur na bisawa, elle vient de Kikwiti aux États-Unis. Moi na mayele azo contribuer mayele na ye. Je pense que ça là qui moi émission pour na makambo ya ba camion, ce qui peut ba voiture ba sala ou les utiliser le carburant et utiliser énergie solaire. Yoka mayele. Yoka cerveau ba former les obima. Idée zobima na mwana ndeko na biso na Zairoise. Mwana ya Kikwiti, mwana nsome ya Kikwiti. Mais le malheur est que c'est les blancs américains qui vont bénéficier na bongo na ye. Kuna na Kikwiti ata velo ya pambate basala kakuna. Mais mwana na bango aye kopesa maele na ye epa ya bamindele. Pona nini? Mboka ezali ekufa elokama ata ye kuna mawatro. Ce
soki tolobi ndeko mwasi kita na Congo kende ko contribuer mayele na yo pour travailler na banani. Un intellectuel entouré par le bourricot peut faire nani quel résultat? Et sa formule y a multiple de 0 et on peut sa résultat nin. Dans Bokana Congo, les intellectuels sont dehors. Les intellectuels ne veulent même pas que Bimsamitou na bango ba gérer. Parce que bako gérer banani. Et avec qui? Comment un intellectuel peut gérer 65% analphabète? Ngai mutu na lobite oni mutu balobaka. Lelo kutunde ceux qui te la pourcentage, il faut être comme dans 85%. Et bon, c'est ça la sondage yaba IQ, yaba tona bazalaka kuna na kati ya parlement, bazande bataba 20. Aucun membre à parlement IQ na yeza la kata 100 o ya pamba, ata o 110. Bango tout bazande ba 20. Bazana ba résultat moko que même moto ya formulaka IQ n'a jamais vu ce genre de résultat. Nulle part en dessous du soleil. Un être humain peut produire 20 points na IQ test. Seulement au Congo. 20 on a coûté wuteli nenda tangu muta pesinde kombo na ye. A epelé kombo date de naissance bisika bota mande sika zuli 20 points wanati. Le reste mi loko msuba tunie kutu mawatro. Aucune question y a eu correct. Aucune question. Mais ça sous kutoyo, bazana ba nationalité douteuse, 20 on a coûté kitili susu. Potang batuni epele tono comme rakaka bugudia kakaka. Machine à monter les autres reconnaître biloko yote. Parce que machine les reconnaître que tozo que tozo la IQ un congolais. Mais ba kombo tozo yoko yangote ba moins de G bandi. Ale ba politicien na baza ba corrompu a futi mbongo na ye ala tel bino cravate aye wana lokola mutamalonga. Tuna ba résultat IQ na ye. On avait ba kateki test wana kutuka ka partir à kombo na ye. Kombo na no kutu ordinateur reconnaître kombo wana te. Hein? Et ce sont ces genres des individus. Baza na kati armée na biso, baza kuna na parlement. Bolim sangay bandeko. Chilombo, lobelela makamba ba église oyo, c'est ta responsabilité, oui. Mao, empereur Mao, alobaka religion is an opium. Il était un empereur. A cultivé na mitu ya ba chinois, Salongo. Lelo Chine, eza na elan cause la grande puissance. Mao mutu a zongisaka Chine na nzela ya malamu. C'était Mao. Regardez la Chine aujourd'hui. Un bon dirigeant peut sauver toute sa nation. Mais un mauvais dirigeant amène sa nation na ruine. Nde makamtomo na ngwana na kati ya Congo. Congo eza na chance ba dirigeante. Congo eza na libabe moko perpétuel, libabe historique. Même na Bible ngai na mona roi azaki na libaba modèle ote sur Israël. Yango ba congolais bosalaka nini obino? Bosalaka nini pour mériter tumbu ya motindo yo? Comment ça ba ko kangela bino mutema boye ko peuple yo? Bande konanga boko melangana na ba commande. O juste bosalaka na nzambe nini? Po bino bo pesa nzambe kanda. Bino bo pesa nzambe kanda. Comment bozo se retrouver na batu ya boye? Bo pesa nzambe kanda. Nzamba linga Congo te? Comment ko linga Congo tika kabino botombaka toujours na maboko ya batu malvolante? Botala no, bo revoir kibukoko na bino. Il faut bozala ba offenser ki nzambe na degré moko très très élevé. Yango boy na ko tinda bino en captivité, atindeli bino kaka ba nyoka bakambaka bino na ba incompétent. Ngai na lobi o eza mawa na soni ndenge nini ba léopard bakoma kuna babanda ko se comporter lokola ba nyawu ya ndako te. Léopard aza nyawu oui, maza nyawu vicieux, aza nyawu sauvage. Mais boya biso ba leopards bakomi kuna na Morocco bake ko se comporter comme ba nyawu ya ndako. Ba lion kuna ba dévorer ba nyawu ya ndako. O eza mawa Sony 4-1. Et puis, les Marocains, il faut que pour le chiffre 4.
poto oke kako 4 ndeza attribué na Joseph Kabila o 4 siki peza la kachilombo ba marocain ngo baponaki 4 kaka pona nini pourquoi kaka chiffre 4 boko marqué bino 5 à 1 t mais la réponse se trouve na 1974 tant bokende ko 9-0 pour ceux qui comprennent la spiritualité 9 zaka chiffre sukate l'accomplissement de toutes choses tout chiffre entre à 9 boite ato bandi ko compter from 1 au comité na 9 right au comité na 9 so then to bandeli lisusu 100 devient 1 tu recommences encore à recompter boite pour na bo baza l'an 99 ezanine na numerology tu additionnes every single digit so 9 99 ekozala 9 plus 9 est égal 18 1 plus 8 epesi 9 72 is 9 54 ezali 9 63 will be 9 9 is 9 81 will be 9 72 tolobela 72 so 27 is a 9 tokani so that's how you do it in numerology. Le seul chiffre que tu ne simplifies pas, ezapena nango vibration na yango makambo ezalaka 11, 33, 32, certaines considèrent aussi 22. Ezatobengaka master numbers. Mais cela n'exclut pas la vibration et les chiffres aussi individuels. Exemple, 11 is a master number, but il y a aussi la vibration des chiffres. Quel chiffre? Batamayel? Of 1 and of 2. Parce que 1 va maintenir sa dignité, il y a 1. 1 plus 1 égale 2. So, il y aura la vibration aussi des chiffres 2. Bien que les 11 par sa nature devient l'identité, il y a réponse 1. So, then 11 demeure master number, mais on verra les caractéristiques s'il y a 2 na 1. Right? Et beaucoup de 11 basé sur le chiffre 1. Ici, on peut voir un leader, on peut voir un gérant, right? 33 est plus spirituel parce qu'ici, nous allons voir quoi? L'homme, 3 plus 3. Nous allons voir la triangle parfaite. Nous allons aussi voir 9. Tokani, mais toyele le makamba numerology te. Tozongeli kaka na mystère na psi ya 9. Tango boke kuna na Yugoslavia, ezaki Czech Republic, ba beti bino 9-0. Boyebi les globalistes, les gens qui dirigent ce monde, moko bazana babiloko moko basalaka, ceux qui oyebi komona makambo tozi yango ka likolo. Eza lokola batu moko baute ko kufa na Congo na singa courant, o 26 personnes bakufi. Yeah, right. I mean, bako kufa 27 te, bako kufa 25 te, mais 26. Ça c'est chiffre 8, right? Well, 8 aussi est lié pe na baliwa, you know. Souvent, ce que j'ai compris, ces gens ici ba flash kabino, mais souvent besoin d'être trop busy et les kabino même quand il faut leur sacrifice, même tant ba loka kabino en masse, vous comprenez que mamka na retard. Des fois munene congolais pas zakanango congolais comprennent mamka na retard. Kana retard. Jamais ceux qui les amoto congolais comprendre ango. Même quand tu cherches à lui expliquer que Keba o eza masola ba occultiste, Congolais a kokoto doute. Par après, ce que mon événement, mususu nda beti marche en arrière. Oh, on dirait. Yo kansi banen ba okamba mokili oyo. Banan ba imposer la kabino baba, ba kapita wana autrement appelé le président. Banan. Ce sont ces gens-là qui dirigent ce monde, qui forment ba o bazana kate système wana de ce monde. Ils ont leur vision, et dans leur vision ban intérêt na yote. Faut être réaliste dans la vie. Ces globalistes-là, bana posa na binotin. Leur bango bazolinga ba solidify leur autorité sur la terre, leur pouvoir sur la race humaine, c'est tout. Bana souci na yo mutute. Mais tant bina boyebi ke bolingi bango ba dominer binote, bo banda pe ko telemaka te, bo fungola misu te. Oh, chilamba ke na Israël, surtout loko en tout cas Congo Nzambe. Nzambe ko révélé biso te papa. Nini bakoko na biso basalaka yo Nzambe na lola Nzamba bolingo. Uchilumbukai. Nzambe. Mboka nekozo penza ba mikolo te ba dirige. Mboka mobimbe kangami kaka na bana mikie. Mukolo azate. Nzambe oyo likambo nini?
oyo likambo nini. Tala peuple mobimba balobi babeleli Elohim. Chilombo zalata mutema malamu ko papa. Na yebi ko so lié oza jana kati système basi ba corrompre yo. Mais toza bandeko na yo te papa yo kabiso ata mwa mawako. Aide ce peuple. Aide bango ata mukie. Mitu eko mata bien. Ata kotonga na ba ponte papa bongisela biso mitu 65% oyo ezaka ka basusi kaka avenir. Papa. S'il te plaît na bolingo atake toza bandeko na yo. Reprogramme le cerveau à bandeko na yo papa. Pour boy espoir ezate. L'histoire ne fera que se répéter et ça serait kaka la même chanson. Oyo tumbo modèle nini oyo nzambe bakwetu ba yaya. Déjà, nous avons un peuple qui se retrouve avec un dirigeant qui va en Israël. Batunaye na yemo comme tu croire que bakei kuna la terre sainte. Mais c'est ça d'abord le problème du Congo. Mbisi pola kanano na mutu. Quand les leaders yemo kona na zapena no ignorant. Biloko nya malamu koko bimawana. Balo banabino na langue nini que la carte du monde était manipulée et la carte d'Afrique particulièrement était manipulée. Au juste bako changer carte na biso Afrique combien de fois? Nani mutaïb sibino que Congo est au centre? Qui vous a dit que l'Europe là-bas est en Nord et Afrique? Nani mutaïb sibino? Les mêmes colons, vos conquerors qui vous ont dit ça, n'est-ce pas? Well, wait a minute. Tu as raisonné un peu mouké, tu as utilisé kaka bon sens. So, tolo baboy. Yoza Israël, right? Oza, tolo bozali na Brazzaville, Brazzaville to tiango eza Egypte. Bazo nyonga yo kuna, obandi kolela. Mais mabelo nzamba prometaki bakoko no ezali Kinshasa ngambu ya rivière Congo. Mais yo fandi kuna na Brazza des siècles. Ti un jour nzamba bimisa Moses des eaux po azongisa yo na Kinshasa. Yo monteke kano eza kamususu. Makam ozomonteke lisolo na kakeza, ça ne va pas avec cette histoire là. Na tiango na practicalité bo visualize. Bon, quand même, total ta carte de l'Afrique n'est pas monaka. Totia Egypt. Toto pesangwata tout cet secteur là en Northern Africa to bengango Egypt, right? Which should be Egypt. So ce qui peuple hébreu bazala kiwana. Qu'est-ce qui leur sépare na Canaan Israël otomonaka lelo? Et ça ce qui peut mer rouge, n'est-ce pas? Et puis Nile River ezoya pe kokota na mer wana boite. So you mean to tell me, un peuple ba botamiona pendant des siècles ba yebaka ke ba uti na ngambo musu ya mai wana. Et tous les jours, ba kendaka ba navigaka na mai wana rivière Nil pour leur survie, bazo ko traverser na mai. Mais aucun jour ils ont osé ya ko nager bazonga na pays na bango Canaan. Nous parlons ici d'un grand corps d'eau comme océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, totozo beta masolo ya mer Rouge. You see what I'm saying? Est-ce que les solos nous là? Seriously? Et puis ce qu'on de là, babaluki na désert, so which desert was that? Parce que par définition, that whole area is a desert. Ce qui basi babotomaki na condition na désert bazalaka wana. So désert nino bango ba contourner qui pendant 40 ans. Mais si on peut oser, il y a qu'à réfléchir qu'alors Israël n'était pas en Égypte comme tel, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a tous les 12 tribus d'Israël se trouvent en Afrique. So maintenant, quelle hypothèse on a qu'Israël se trouve en Afrique, right? Il y a ces 12 tribus. Ici, je ne dis pas que chaque Africain est un Israélite, non. Il y avait des gens aussi qui étaient en Afrique, ou en Amasoromsos. Comme une hypothèse, it would make sense. Ce que Israël, alors à Outa qui est un endroit un peu lointain, peut-être un peu nord qu'on a en Europe, moi, Moussika. Et que now that they're coming, Zela, then on peut comprendre, Bakuta un obstacle à mer Rouge, nous pouvons comprendre desert exister, pour Bango Balekayango, pour Bakende s'installer sur Koyo, na Sub-Sahara Africa et les autres pays là. Ça, c'est comme ça que cette histoire-là might could make sense. Mais pas que ce peuple-là était dans Northern Africa
siko désert bango baremie kezawa parce que désert bango bakoremie leur place na kati ya Égypte. Or selon la Bible babimi Égypte, n'est-ce pas? Bakati sima et puis se sont retrouvés dans le désert. Siko désert ango bango ba se retrouver na ngo eza wapi? Parce que awa ndenge total la carte d'Afrique soko kati sima mer rouge on se retrouver dans le désert te. Bien que Israël ba produise keloko moko te, mais ce n'est pas un désert comme tel. Le désert que nous avons dans le secteur on est le désert of Sahara, right? But then you make parce mais ce qui Egypte, tout ce secteur là ils ont déjà dans le désert of Sahara, so dans le désert ni eska bango bazalaki, right? Parce que nous avons ici l'attentat, l'armée égyptienne et tenté qui kolunga kokanga bango bazongisa bango. They would have caught up to them. So c'est le local that will make sense like que si ces peuples sont venus from the other side, venant de ce que nous pouvons dire un peu extrême nord, now they're coming, then l'histoire will make sense. Tu ok, Nabi, non? Either way, on avance. Et nous avons les 12 tribus d'Israël qui se retrouvent en Afrique. Right? Naba kombo na bango, you know. And it just happened que peuple va connaître l'esclavagisme sauvage, colonisation sauvage, envahissement, tout. C'est toujours le peuple venant de ces 12 tribus-là d'Israël qu'on on retrouve en Afrique. Bozo mayele, bolingi kozo mayele te. Elohim n'est pas un dieu. Elohim, c'est, les dieux. Elohim ezali singularité. Elohim ezali pluralism ya Eloi, Eloa. Nzambe, donc toi tu as le, L-E, that will be Eli, El, Eloa. Elohim ezali les dieux. D'un côté, vous rejetez polythéisme, mais dans vos prières, vous invoquez les dieux. Et by the way, les Elohim n'étaient pas les dieux suprêmes. Il y avait un Dieu et il y a un Dieu suprême qui a tout créé. Et il a mis son trône above the councils of heavens. Siko bino bobele la kabanani. Pour clairement bozo bele lo wana za le très haute pour bobele la kaba Elohim. Mais ba Elohim bazali plural. Wapo ya bino siko komuna za kanani. Boyebite. Moi comme un chrétien, je prie Elohim, descends, agis. OK? Lo bango siko na lingala. Na salambeli, banzambe, bo descendre, bo agir. Ça sonne comme aux oreilles. C'est tout ce que vous disiez. Mais le kola bolobi Elohim na Hébreu, nde bokanisi ke bo changer définition de ce que Elohim veut dire. Oloba banzambe, oloba les dieux, oloba Elohim, ozolobelo komoko. Tu ok nabi no? Boko komaka normal ati yango ba pasteur bazali ko sodomiser bino ko bazana raison? Bazana raison. Parce qu'un trompeur ne peut que tromper celui qui lui prête l'oreille à tromper. Bana raison. Bana tor tende ngai na monaka. Mais tangu tromper aya tenter, akuti pose la kama yelete. Asala nini? Abikisa yo, yo amona tata mwasi na bango patika yo, ayaki po akosa yo, kope simbi, akokosa yo. Mundela meki binoka na Bible muke, kope simbi. A abandonné nzela wana po na nini? A utilizaki yango po abebisa bino lisusu ba bongo bien. Peuple mobimba n'a même pas l'identité spirituelle à lui-même. Un peuple qui est dans la même situation, bino botanga kama sola israélite. Oh, hébreu bazalake bombu na Égypte tout. Mais vous savez na autre peuple sabino exemple na bandeli. Comment vous expliquer yo zanangambu ya Brazzaville? Terre promise eza Kinshasa. Ce qui te sépare avec la terre promise eza le fleuve Congo. Et tu sais que ngambo ya Kinshasa is where you come from. Mais tu acceptes banyoko la yo pendant des siècles na Brazzaville. Donc yo aucun jour aux connexions aux amassou au 4 aux à Kinshasa. Donc alors ici nous ne parlons pas de bandage physique. Nous parlons de bandage aliénation mentale. Pour yo fan na Brazza pendant des siècles. Comme un esclave en train d'attendre qu'on vienne te secourir, moutou nou e fouezala, et beba kala.
à tel point que ozota la Kinshasa na musika mais mayele jamais ekotelaki yo otante kokima. Ça c'est oyo tozobeta masolo eza mutu ebeba. Po mutu normal comment yo yebi esika bakokono bawuti ozomona ngo. Eloko ozokabolona bakokono eza mai oyo. Chaque jour bonajaka na mai wana bozana ba pirogue na bino bozokende kozwa ba poisson et tout. Mais vous n'avez jamais tenté ya kokatisa bo fuir. Est-ce que Bible ango lobi que Pharaoh était roi na kati ya Israël? Non. N'est-ce pas? C'est une logique biblique. Qui bokonzia Pharaoh ezalaki nde na Egypte, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? Donc ce qui bokatisa qui mer rouge. Kuna na Israël, vous êtes libérés, n'est-ce pas? Et ce peuple n'a jamais osé. Bafanda ki bazozela Moses a ko aider bango. You know? Bomoni mutu, ce qui mutu na zan obscurité na ya botamaka nango. Ata la distance entre yena salut eza nango munene te, mais tout d'un coup ekomi munene po azana mulili ne intellectuel amona kate mayele na mutu ezala kata kofanda na wana bowumbu perpétuel. Et puis quand il prie, il devient réellement un boutasam. Na pas sabino ce exemple un biblique que j'aime. Tobandi à Moses, So na opesa na David. Notez bien abi David. Na lobi na King David te. Tobandi na kota David. So David azalaki na ni shepherd boite abokola ka bameme na ye. Goliath na Philistine armée na bango bazoko ya ba envahir ba kusala trouble na mboka. Ndenge biso pe M23 baninga osala biso trouble. Jeune nani David atala bino oeza makambo mabele aboti courage. Or azaki na ba grand frère abengambe, right? Accueilli auprès des rois, pour roi zoluka ba volontaire pour na babunda. À l'époque, c'était le roi Saul. Roi prêté oreille à yoka, quelles sont tes qualifications? Jeune homme abandi, nga naza berger, na bunda ka na ba lion, na ba ours, na kata kakutu ba mâchoire. Na mondo ya biso na Congo, soko meki ko kende bisa mokonzi, voici 7 eza modèle na bako benga no ke bitoko ko lia fimbo. Roi atali, bon, batikeli jeune homme chance. Jeune homme a commis liboso Goliath. Jeune homme a lokoti libanga abambi Goliath. Na sote nano na makambu ya Moses. Moses a entendu la voix de Dieu. Moses a vu la face de Dieu. Moses a vu la main de Dieu. Nzambe ye moko bengi Moses tanga bimelebo dans le feu. Moses, je suis ton Dieu. Yemoko, toi qui as ma biblique, non? Alobine kende kolobela Pharaoh, kobangate je serai avec toi. So Moses s'est accompagné avec Dieu. Moses na katia Egypte, azalaka na baton na maboko tango abeti baluki nyoka emeli ba nyoka ya Pharaoh. Moses a moni de quoi était capable son Dieu, elle, n'est-ce pas? Mais tala Moses na Israël tango bazoko bima. Bakomi na point moko boye mer rouge eza, de l'autre côté armée égyptienne ezolanda bango. In that moment, Moses a balu simis na likolo abandi ko sambela. Zamba tunie pourquoi pries-tu, qu'est-ce que tu en mets? Na suki sana noana. Vous savez quel était le sort aussi de Moses? Ezalaki la seule raison te baditi among the reasons. Foi ya buzobo Moses aki mutakondima makasite. Bomoni Moses s'est trop comporté to ebite tokoloba nini? Amonande terre promise na musika kota ki yangote. Nzambe a travaillé kanana yo moko mutu tia kwa po ya sala. Mais baoyo bakomaka bakonzi. Baoyo réellement bavivaka dans sa gloire eza les audacieux, les courageux. Comment yo ozana baton na maboko baton na yo eutaki kosala ba spectacle liboso ya Pharaoh. Comment yo ki mungongo na Nzambe, tu as vu la main de Dieu, tu as vu la face de Dieu, oza et puis il est avec toi. Mais devant une situation yebito salanini maye kabolio côté armée bazolanda yo obosani nyonso obandi Seigneur jusqu'à quand okoyedete. Mais tala David nanu prophète akende ko oindre ye roi te. David un jeune asala armée te. Mais David a boti courage. Ezali ce courage lande pesaki force na libango ya lokotaka.
oh Jésus-Christ est mon péché, libanga nga na tele melaka. Mais Jésus travaille aussi na foi na niveau na yo faculté no intellectuelle et spirituelle. Et ça les deux choses, il faut la lier. Libanga ya ngomoko na setele make kende ko kwesa bugola yesete. Mais David, il fallait qu'il ait initié. C'était la détermination na état d'esprit azalaki nango bobangi pe azalaki na kati nete alokoti libanga tout d'un coup comme un objet très très puissant et sali musala na yango. Nde bato motindo basala ka histoire na mokili. Hein? Mais telo yo Moses. Moses on dirait patriarche ba congolais. Amoni ye moko combien c'est plus pire Dieu lui-même te dit kobangate je suis avec toi. Ma commune devant mer rouge, hein? Amoni armée égyptienne bazoko la kisaye mwa ba mangungu, Moses a paniqué alinga bando sambela. Kaka lokola ba congolais basala kalelo. Commença par leur propre président Chilombo. Chilombo yozo comme président local boso tie ba genou manase, ba pasteur wa bandokio yo ba imposer lo maboko. Okozala na maela ko diriger mboka wana koma. Atakutu King Salomon asenga kanzambe mayele. Ba pasteur ba nani ba prophète bayaki ko oindre yebo ete. Et puis na Bible comme on a kaka prophète moko ndem tatravaka na roi. Oh makamto mona na Congo groupe ba pasteur. Mais na Bible quand on voit les groupes ba prophètes parmi eux ba bazaka inspiré un esprit de mensonge bazanga kate. Ba skiver moko bo autrement appelé les pasteurs. Ba ye ba tielo maboko na mutu Chilombo et loko ta moko tozo sale zo simba. Donc ba pasteur ba loki yo. Do yo na no président fona nozo délivrance. Mboke ko bonga comment? Alo fukami na yo mutu na ona se maboko likolo. Ata kutu Moses sango ataka maboko na likolo. Moses azalaki ata ko telema. Papa. Yo moni position yo zwaki wana. Eza position penza d'un chef. Mboka nego kende liboso penza. Et quel bosso comment? Président symboliquement agenoué. Elongi na se maboko ataleli obeye yezo sala. Boso botangi na Bible. Esika yezo atindi basoda bauti na lola bako bundela batwao. Nzamba travaka na ce que vous avez été. King David improvised. Akenda kina mundu kite. Kaka wana ide yelie azuli banga. Nyoso na libanga pesa na ba signification. Maïpe ezape na ba signification. Moses veut dire tirer des eaux. Mais il se trouve devant encore les eaux obstacles. Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. L'Esprit de Dieu se promenait sur les eaux. Yezu abandaki pe kotambola na mai. Mais na masolo mikolo mususu. Et akutu masolo ata ba niveau ya makamtolo balelo ate. Po Congolais zana na niveau il faut kote ba miracle. Fona kote masolo ya Joseph na Dana Eve na Bible na ndenge Yezu abotamaka sepe le 25 décembre lokuta. Nde niveau ba chrétien oyoti. Est-ce que bazana niveau te ya bango makambu trop complexe? Non. Mais ngai na lobi boye. C'est encore mieux batubasa la spirituel que religieux. Religion eloba mao ezali opium. Religion esalamaki po elalisa batu pongi. Religion esalamaki po na ko éveiller conscience ya batu te. Religion ezali drogue. Et le peuple congolais en majorité baza drogué par les pasteurs. Les églises du sommet yo ebotam lokola ba champignon. Eye ebomi mwanda mbuya. En tout cas eza mawa. Donc mwanda mbuya mwa mayele mokie ezalaki. Ba lisusu ko bomango lisusu. Tala mutu raisonnement na ye ake dimanche ko lukelongi na nzambe na église. Mutu normal aza bongo. Un peuple qui pleure et moyete na mboka oyo, mais un peuple qui passe 4 jours na semaine en train d'aller prier dans des églises. Okosala mukolo nini? Congo ko se développer ndenge nini? Wutepe babandi ko sambela Congo ngwe se développer. Congo bongi, ba église se multiplier lokola ba champignon. Église servir Congo nini? À part mutakala, sodomie na ba vaseline. Qu'est-ce que d'autres églises a offert au peuple congolais? Église offrir bisolo comme côté. Est-ce que comme ce peuple congolais mayele, basaka ndenge bazalaka, tout plus pire, qu'ils étaient même quand les Belges ont quitté le pays. Na mwanda mbota notion ta Bible bazalaki nango, nyon se bungi lisusu na mituna bango.
Congolais t'attendent Bible, vous ne comprend rien. Le pasteur bazali opium. Et puis la bête ba Congolais on a extra dose. Tu l'emboules yo tala c'est ça. Ce cause qui na souci à peuple wana. Na uti koloba ça ne sert à rien ko tonga biloko nozo tonga wana. Mutu maele za yete na mutu ato tongeli yesu kipendenge nini ako prendre soin na ngote. Ndambo biloko ba belge batikaka Congolais bomaka yango. Non, on doit être réaliste. Ce peuple n'a même pas pu concevoir le peu que la Belgique lui avait laissé, n'est-ce pas? Si on gaspiller kambongo, maintenant, comme c'est du gaspillage, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois travailler les têtes, yaba compatriotes nabiso. On doit conscientiser ce peuple-là. Mais attends, gangi butu moi. Grande partie à conscience et outaka na école. Nous avons besoin de professeurs à Malonga, batang ce peuple ba cours civique à Malonga. Bazong sabango bolingo ya mboka. Batang sabango pe Bible na ndenge normal. Ndenge na uti ko pese exemple. Il y a le jeune David audacieux, courageux. Voici quel a été le résultat. Mais Moses okutunzamba bengi tel comportement. Peuple congolais c'est le kola Moses. C'est un peuple agenouillé en train de prier. 4 fois par semaine, en train d'attendre Jésus à cause de la bonne miracle. Et depuis Bazala à genoux, na bango na ba sambela Yesu. Yesu a occupé bangote. Po Yesu sal à travers na bataboite. Yesu bon sar margedonte occupé makambu na biso. Ata vous-même. Mais oyo putain zo beteka kuna na Ukraine. Ezar margedonte. Peuple congolais bino batu bolingaka komona ba démonstration ba Armageddon. Wana tezo salamazaka pana ngai na moni kuto zande deuxième Armageddon. Pour Armageddon le bosso salamaki na Zaïre nous sommes luttés contre 6 pays. Wana zaki par Armageddon Yesu zonga kite. Siko putain azono ki samakamna azono ki sakuna na Ukraine. Ngai ezali deuxième Armageddon. Na zane likete ke soka silisinde Yesu zongi. Mais nous ce que nous avons c'est notre beau pays le Congo. To bongisa yango. Armageddon go bino boss et puis Armageddon go zalaka makamna bino te. Pakutuba yai. Armageddon ze bitumba ba mindele. E bongo ba Israël bango ba kendo bunda na Armageddon zaka Israël yayo. Esa bango na bango mindele kuna ba ko kendo ko sanga na ba bomba na super bloco nini. Etalo na loko nini. Yo zano na dossier na banzala na libumu na yo. Religion et s'arrangeaki et maintenir peuple wana kaka na niveau ya survie. Peuple na ba ko raisonner développement comment? Peuple sokalala zo raisonner na nzala. Peuple zo raisonner na les conditions sociales. Peuple ko banda ko raisonner tala ba japonais bazo tonga ba pont ce qui peut suspendu ce qui peut en l'air ce qui peut ko katisa ba océan ce peuple ko nini tala baninga po bazali calme baza à l'aise. Mais les églises se sont arrangées avec le système de gouvernement bandokioyo. Ba maintenir peuple congolais esclave sur tous les plans. Tokoloba. Congolais ko se développer comment? Azana na niveau azo lukakutu na nous survie. Ponde ya kokendo kotonga chilombo. Ato tongel congolais ba ponde ngozo tonga. Ils vont les gâcher. Où sont les rails de train que les Belges avaient laissés? Wapi ba camion ko lokota ba poubelle belge tikaka. Belge ba tikaka monnaie congolaise avec $2 américains. Le franc congolais gagne combien de dollars américains? Banani mutu ba dirige kamboka na tous les jours, n'est-ce pas que ça va congolais? Donc le problème de ce peuple c'est la fondation doit attaquer l'éducation base. Il faut qu'on secourir ce peuple là na base, banana na ko kanga ba église oyo. Elobata Mobutu, mutolela la mukia komi pasteur. Donc ce qui n'a tali malamu, mundela yaka na Bible, pona a zwa mutu muindoko, et l'homme noir a na Bible pour maintenir ndeko naye esclave sur les champs. Oui. Les pasteurs sont comme les nègres de la maison. Bakapita, ya peuple. Ba yewa na batengela bino ba verset biblique pour maintenir bino kana bilanga esclavagisme. Beaucoup fana sa moyi. Bo continue kolelaka lokola bakoko na bino bakendaki na bango na kibombu kunati kuna tang bakomi na kibombu bakomi ko ham bakomi ko selamante bazosenga nzamba tindela bango Moses
première Bible publiée quand? C'était quoi? On avait 1500, ce qui peut être quelque, n'est-ce pas? Yeah. It's not around esclavagisme peut bandit officiellement. One around the same time, something like that. Botala kaka première publication Bible, botala petango esclavagisme, ezu penza forme nango ndenge toyebelaki. So vous allez comprendre qu'of course la Bible a été bien modifiée pour na ko soute l'argument yaba maître blanc. Tant va présenter un esclave comme la parole de Dieu. Et va justifier que zala soumis à ton maître pour lilo banazambe lobby. Ti lelo besoin lingaka ko se libérer te. Ti lelo besoin lingaka ko se libérer te. Et le pasteur groupe ya bando ki ba chor. Groupe ya ba malfaiteur. Peuple yo loko bomi bino peuple yo, vous êtes un peuple facilement être impressionné. Bolingi mutala telabino ba veste. Boy kende ko sambele sika ya des écrans géants. Bwana bomonike toke ko sambele église na biso église na biso Ela ko bomi bino yango wanati. Peuple moko sutukelaka ba banali biloko moko donc ezan importance te. Pasteur atongi ka bambia building là, mais la communauté dans laquelle l'église se trouve, bashege bazali bana bazana balabala baole lanzala. Yo ko bimano zonge pana yo ozo se lamenter. Mais okendaka pe kun opike moko pe je me pose la question. Que est-ce que peut-être Congolais na subconscience na il est maître malmené peut-être. Parce que je n'ai pas comprendre pe raisonnement ya bande konanga ite bande konanga. Beaucoup tiens on a commentaire. Parce que moutou normal zamba sala. I mean, je ne comprends pas comment on peut vous faire souffrir autant des années. What's the matter here? Comment baumbu bino, ba coloniser bino, ba oppresser bino, mais vous n'avez fait aucune évolution intellectuelle. Conscience ezaka na même niveau ezalaka quand les Belges étaient là, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs écoute bobeti sous quelques marches en arrière. What's wrong? C'est quoi avec vous? Bolokamio, babeti bino mangwela empoisonné. N'a-ce comprendre te? Yomoko mutu. Quand est-ce que boko tele mabolobi? Assez c'est assez tolembi. Oh, eza mawa, eza pasi, c'est étonnant, je ne comprends absolument rien. Attends, na lobi na critiquer ba pasteur, mais ce sont les Congolais qui vont na babiloko wana chaque autre jour bake ko lukelongi na nzambe. Peuple congolais bosala ngo nanko. Oui. Boyebi il y a pas longtemps le monde avait tourné son dos contre vous Na comme on a bazaki na bonka na raison. Non, mon esprit a bientôt le bana vérité. Boyebi que ceux qui pensent tu pas analyser bino bo mériter na bino peka souffrance ngo Parce que comment yo moko mutu mukoloni ne kozoma yele ke na lembi kozala na plan na champ ya esclavagisme. Mukoloni yo moko ko kote esprit à révolte. Baninga kut na Burkina Faso bake kuna bake ko pensa parlement. Baninga kuna na Sénégal bazoka idée ba dissoudre ce qui ba sénateur. Bina bazaka Yesu sala. Yesu travaille kana c'est que toi-même d'abord tu as bota courage te et pour Yesu pas sala. Oh. Yo somona muto lali nzamba sali. Salobaka ka lève-toi va. Comment yo fandi no sikamoko makolo kilo? Oh Yesu kita sala. Boza ben police spirituelle Bobengi Yesu mokonzi. Donc mokonzi atika ngwende na ye akita ya kosala. Na répète, ok, admettons Yesu a commis sikoko kitaka po kende ko bundela kabatu na bamboka na bango. Admettons cela est vrai. Na kaya Congo, pensez-vous qu'est-ce que ça va résoudre? Te supposons lelo Yesu a kiti. Alors bon a kiti kasina basoda, Mikael ale, toke ko bunda to libérer peuple. Bino moko bomitala bien. Vous connaissez ko changer le konin. It won't change anything. Parce que c'est vos têtes. Roi belge qui accorde leur indépendance. Ça serait après comme l'indépendance, comme c'était avant l'indépendance. Ayebaki, que vous n'avez pas la maturité d'être un peuple autonome. Yango na loba tabotale la kayezu, loba ke yezu andima, abanda ko melisa kabino ba biberon lesa kabino ba potopoto tous les jours. Mais ce qui yezu tient na mutune kazoaka kambala moko ko libérer bino, yezu sale le côté. Pour ko bandaka ko yaka chaque 60 ans. Pour que le loi libéré, 60 ans après, il faut y aller sous.
Pour besoin qu'indépendance quand? Où indépendance tilelo, c'est quoi l'état des affaires au Congo? Siko yezu soka yesiko yo. Donc il faut y aller en 2082, n'est-ce pas? Pour bino bolek sakata ba siècle te. Bino bo pesa yezu ta congé ta siècle toi ta 2 siècles te. Il faut y aller un siècle moko il faut au moins 2 fois pour secourir bino. Mais moi te bo pesa yezu msale zangatina. Yangwa yakate. Bo pesa oya bino calendrier ezo arranger yezu te. Calendrier normalement kendaka peuple moko ba régner pendant des siècles. Allez, yezo ya bouleversé bango apesi ki bokonze pas peuple mosusu ndenge kendaka. Mais bino na Congo bolingi bo renverser le calendrier à yezu. Botikali ko régner kutu te. Et puis na mwanda mbwana bolingi ya 2 fois na siècle moko. Ata kutu ango. Oh, bino mdu bokote le carburant. Et puis bino molimo bino boza nango boko corrompre na banjelo ngo yezo ko ya na bango. Mais bino boza ba genre ya bato ba pesa Moses kanda kuna ko buka ba tablet kuna na bangomba na ye. Bazangi terre promise. Bino boko pesa yezu mutu pasi. Bongo bino boko kanisa ki yezo ya ki kuna take kitela kuna na Bethlehem pona nini. Poasi amone ki genre ya mitu. Ebe ke soka mekyo kita na Congo yezo nga kota sulo la te. Jamais. Bongi ki boko ze yezo silika bayele kutu mission na mukili oyo. Pour intérêt à bana na nzambe yezo ko kita te ko bundela Congo peut ko servir le côté. Or eliki bana na nzambe zalaka ke un jour il y aura le paradis. Siko soki bino bo baby sis makambo yezo siko to kende wapi. Pour déjà to zalaka na biso na lufelo na biso awo. Bongo espoir na biso zaka paradis, bongo to vivaka na lufelo ti. O eza mawa tro, eza mawa. Chilombwe, papa, zana mta malamu. Tika bambrouillement, Chilombwe, osala bambrouillement. Oui, oui. Tu es en train maintenant d'embrouiller aussi ce peuple-là. Investi, n'est loko que in the long run, réellement, et changer ba vie ba Congolais. Education, et puis kanga ba église wana. Mitu ya batu soke za malamu te. Ato beti ba français no zoko beta. Ato yena ba projet ba 200 jours Chilombo. Ba peuple oyo bako bebisa yango. Tala peuple mbimba soko pesa taka poste muke il faut yiba. Donc ce peuple, le problème c'est dans la tête. Il faut qu'on reprogramme, qu'on reconscientise là mitu na bango. Then oko bandesko ko beta masolo ya comment on peut construire. Bazana niveau wanate. Tu es en train de donc yo poso profiter yo po yiba ka na cercle na sachant bien que et ko changer le côté na Congo. Congolais moko ko bomba mboka na ye parce que bana don wana naturel. Na lebika ka mukyo ba belge batika ka bakendaka. Qu'est-ce que le Congolais a fait avec? Rwanda ba yibi biso ba minere kakawa même pas pendant 60 ans mais bota la Kigali. Chilombo yo tambolaka na bamboka ya baninga non? Ce monde ba capitale ya baninga ezali malamu. Tale pa ina biso. Comparé na richesse nyonso toza nango. Tozo ko kata ko bongsa mboka na niveau nango te pona nini. Mitu ya batu ko bandana na yo, na entourage na yo, tina petit peuple. Mitu eza normalité. Yo moko nanu, tu es un homme ingénieux en présence de pasteur balba bat kinela osu simili mumabe. Entourage na yo, ba esclave moko bo mental ba kapita. Ba ye ko se servir. Et plaire ba intérêt ya ba multinationaux. Le parlement kutu n'en parlons pas, ce sont des figurants moko boye ba kendaka wana kolia $6,000 na bango ya pamba chaque fin du mois. Mboka wana eza na besoin ya changement radical. Fermer les églises. Nazali d'accord na mao religion ezali drogue ezali opium. Et ça la mi pola lisa peuple bokangela biso ba église na Chilombo. Zala na souci à peuple. Mobutu atalaki likambo ya monaki ki ko contribuer na kobebisa mboka. Il avait raison. Tala ce que les églises nous ont servi aujourd'hui. Bana batu boni ba pasteur ba BBC. Bana batu boni ba chantre de soi-disant l'Éternel ba BBC. Les églises ont produit le shege. Église Panzi Mabala.
Église, bazana ba sodomie na ba homosexualité na donc tout ce que vous pouvez besoin kimoyibi, vaseline, tout na kati église. Batiki huile d'olive comme huile d'onction, baki côté la pétroleum ya vaseline. L'église nous a rien servi à part qui puter. On nous disait qu'en étant fort les musiciens étaient des voyous. Mais tout ce que nous avons buta kango ataya ba kofina ba wera na ba jibe angote. Mais toyebi mitakala ya ba pasteur ndengezali. Ça c'est toza wapi. Toza wapi. Puis plus pire, ba pasteur ango pe ba bota bazana bana. Veut dire que ba pasteur bazo lokabana na bango moko. Mais tangu mwana na azomona butaka ya papa. Malédiction koleka wana ezalaka. Ezalaka te. Oze kindoki à haute dimension. Kindoki très. Donc, biso to sali deux évolutions. To sali évolution kindoki, na évolution qui puté. De 15 millions d'habitants en 1960 à 92 millions d'habitants aujourd'hui. Mais sur toute autre chose, to decline. Aucun progrès. Pour Mouta Bota qui pité, n'est-ce pas? Donc, peuple oyo, spécialité na ye, ezaka kuchu kuchu. Des spécialités à peuple oyo. Hein? Peuple, il faut qu'on rééduque ye. Hein? Azana mulimu ya kuchu kuchu mape. Peuple mobimba bota talate. Peuple yango peuple bazaka soka kei kuna na église à prétendre ko sambela. Azongi kuchu kuchu. Lobby zemi. Allez, aboti. Bana bazaba bénédiction. Babata maka bana ba. Donc, celle bana bazaka bénédiction zalaka bana ba congolais. Peuple mu civilisation mu so bango ba survivre po bango ba bota kate, n'est-ce pas? Mais ba bota bana ko boko la te. Yo moko zole na nzala, musala te. Mozo bota ka bana ngo ndire comme si bango ni trésor ozoko bombisa. Hein? Oh, peuple modèle nini. Papa moutou naye vide. Moi si moutou vide. S'il y a le lien intellectuel qui est biologique, bazo bote la biso banani. Ba vidéo. Yango tozo mona ba vidéo, ya ba mitakala. Po bato ba bote ki ba acteur wana, mitou vide côté papa na côté maman. Et puis ba chromosome ou est dominant qui a bouzo bakaka. Yango produire biso ba individu comme tel que nous sommes en train de voir. Moi, c'est un azemelia kamala mouté. Moi, na cerveau, c'est un sous-développé. Oh, bilo comment s'il faut aller pour na neurological development ya bébé. Kuna na mboka na biso basi bazolia nini. Tu vas bloquer muko kawuka. Donc, moi, nazana na libumu, azazana koshekor biologique. Na nukuta bota mité. Le temps ya na mokili, koshekor ezali sur tous les plans. Faculté intellectuelle, ils ont un coche-corps. Yango zo mona bango bazo pousser physiquement, mais bazo grandir été. Okomona mtumsu tala ma patapouf, tala gaillard, mais tigémo, zéro, rien dans la crâne. Pona nini, faute ya coche-corps neurologique. Nde na lobi ke to bandana nous na fondation. Comme ça, le là, parce que c'est très clair qu'au Congo, nous aimons trop les kuchu-kuchu. Le les ape boye, investi kasi social les malamu. Comme ça, tant que résultat kuchu-kuchu ko pesa mamba comme na mabumu, bali akatabia, ba bote la biso tabana bazo ko yana ba cerveau ezata normal. Ah, to lo basu sunini. Poso to pexi bango batika kuchu-kuchu alo ka to bomi bango. Congolais c'est la kuchu-kuchu tabando ko raisonner mathématique. Au solo ne mabe. Congolais lingia sali kuchu dimanche ake koloba amen kuna na église. À la fin du lundi à samedi azozela yezo sala miracle. C'est ça. Dans ce cas, tia la biso ba miliki ya malonga na ba alimentation, pesa accès na ba mama ba mabumu, balia kata malamu, peut-être robota taba na malamu. Ya malonga na mboka. Maman zana mal nourri. Mwana na libumu sous-développé. Lobi mwana na kobota ma tout ce qui est dans sa crâne. Ezaka kuchu na kimoyibi. C'est tout. Eza ba déficit ya ba crâne. Bato baza na gouvernement. Baza ba déficit. Mitou eza na ba déficit. Pas à cause de leur faute. Ba bota makinde ngona ba déficit wana. Eza de naissance. Totia bango na ba scanner totala ba bongo.
okokuta tu ba cerveau mike. Parti oyo ezalaka responsable pour le développement cerveau. Yo kanisi ya bango machine ekolakisa nini? Ekozala blank. Ekolakisa noir. Ulelakisa ta rouge que tozomona cerveau est actif. Batona bana parlement machine ekoenregistre eloko ata moko te. Mawa pensa pona mboka. Tuna mboka ngela biso ba église. Kanga ba église. Ceux moto alingi comme pasteur atangi théologie. Et puis il faut appartenir na tela biso ta ministre moko boy comme ça, ministère moko boy comme ça, bo pesi bango ba licence avant moto afungolisa église. Et de temps en temps bozali ko inspecte église na ye. Et puis bo pesi net licence il y a une année et puis à renouveler ka. Comme ça ceux qui après une année il y a même des accusations de plainte contre lui, bo canceller licence na ye. Comment est-ce que eloko ezoko affecté bongo abatu mais eloko wana ezalaka surveiller te? Mais non. Ulie bate ba congolais bazo courage David azalaki nango bango ba ko tondisa na mito ba congolais bazalaka miracle. Mais ngana tuni même si Jésus descendait le lopo bundela Congo, ça va nous donner quoi? Nothing. Le problème de Congo ce n'est pas l'endroit le Congo, c'est l'homme congolais. Donc avant yezo ya kokita banda ko sala fona mitu na biso bonga. Posino to sala yezo musala mpunda. Yezo boy na ye. Yezo bosa ni ba frappe ya liaka tetura liboso. Aya obeta malisusu pona ofele ata yo moko. Soko ko betama be pona peuple moko bazata normal. Nana ngoko ko ndima ke ndoko betama pona peuple oyo. Mais ça liwa ya ofele liwa buzoba. Chilomba en tout cas bongisa. Bongisa penza. La kisa koza na souci mboka wana. Tolembi babiloko oza ba voyage to boite ça non fonctionne. Yango ministère ya ministre ya affaires étrangères. Il s'appelle comment? Azalaka en faillite to azalaka en faillite te na comprenaka te. Mais makambo zo le canette du jour au jour ezoko bebisa mitu ya batu chilombo zo mona ngo tozo mona te. Ok bande ko na ngai na suki si wana ezalaki ngai mamuluba. Love you all.